Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais ce qui nga komona nga kuti bakokoti sake asimba nga kutu ndelikaya bumbeka bachana ba manfo elo moka isalinga pasi en fait au moni soye muntu aye même pas nzambe muntu aye même délivrance et ils ont raté pour il tombe sur na ba télé to na ba internet bongo non wana na place mususu ezala mamba solo ezala ya lokuta ezana ko sambwisa bato au moins net biso ba Karim Mokonzi betonzi mana biso ko sambwa na mutema moko na lekina ba mibale mais ezana bato mususu ba ka sensible ba ko karaté déjà comment on a ba star na biso lokwa ba 13 ans pour tout ba sala honneur à balé ba 13 ans pour tout wana ba ningisa za yepe bazo ningisa pe ba ko ningisa ka ya solo mais au moins que a marié na gaga Trésor à la belle famille, à part belle famille, on a famille et mon privé. Net ko témoigner ba kale son ami nous ça qui na mais ça qui est pas na ça qui na nini. Ils allaient sur les aïeux. Est-ce que il faut que témoigner en la caméra? Mambo net kan internet ba Trésor ba na bana. Tade de montikile o kombone tanga mike yepe ba mona ki na ye na bandal kutu devant mobile ne na benga na sala o humilier net pour ozwa nini. Mamona nyonso pona ngai na mona ebima po baby ke suze ngwa kufi moya témoigner zate et na simba pe bakisi na critique na sala na secret et na mutu monta ki ndo simba kisi azobelela ngai na ko simba kisi to mona même na ba film na théâtre ba kenda kai panganga na butu na molili et puis bazo kote ya kubata maba monete mais so ezelo ka bio bata melini mali yango ba ke azafia ba kisi kende kotika ba kisi bazo loba na conséquence à makambo bon na mambolo ba ko sate et mon nom ka kandra neti kutu ama makam nange ezate ba titre na komonanga mais un moment kana raisonner na bi ona senga nzambe na yebana ko yebana na ndenga mabena na ndenga malamu ya importance ona senga ki nzamba pesanga na yebani. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà, bonjour, bonsoir, voilà, Ma Mission TV, Balandi à Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, les journalistes du moment aussi. Ma Mission TV, Babi site Oyo, et Mibi Lenginango internet, si tu es Kangi, ba site belé, si tu es Bomi, ba site belé, aux hôtels et massoutes, parce qu'il y a Ma Mission, Talaka Lekechu Azana, Talaka Lewesi, bino changement de fréquence, oh, nous salinga Lekechu, boya bino nios sur la Ma Mission, pour cliquer ma bourre, bino, et ça très bien. Les lots, nazana invité Nangai, nazana concert Nangai, nazana konangai oyo boluka ka etro bozana posa vraiment aloba avant na pesi maloba na remercier na nkolo nzambe pe na ko remercier ba partenaire oyanga balinga nga trop lokwa miko na époque pe to zongi sit azongi le susu le lombele jogo moko oya somba ba joueur oya teka kapé ba joueur le lombele blesse jogo moko ya bien babi ko le jouer les ballons toujours babi si ya molex motema ana la patrona merci pour les billets de sous nazo voyager na makasi sous ya si ya molex aigle noir bolo balé sous bo joanga pétain babi H Fafalonga mon boss mon partenaire pe wana de sous na manager na nga lokola LK Lionel Kambi na Cédric Kambi na Glenn Adjibé mon général bazala toujours wana toza ko sola sikoyo nande kunanga ser nanga na biya trop na kombo ya mami oyo akomsu kitoko. Bonjour Karim. Bonjour Lekechu mon fils papa Malongi na pas on peut son félicitations pour bientôt une année équipe nationale pour bande banda so ezana mutono ba bouger poste nete ayo pour to bouger ba dame to bouger ba juvenal ba jaël mais yo bando za la coach tellement que c'est là musala no bien au mérité vraiment kawana on a pas de félicitations. Et donc bonjour na batnya so ba talanga depuis monde entier et surtout que na maman nga Charlotte Chimbe ba bonjour na ye na ba to batikanga te surtout qu'il n'a pas conseil et à Boutou et à Moi. Bonjour à mon papouche. Mon papouche héritier Watago Gaya Tembe. Bah, bonjour et puis bah, merci Naï surtout. Hein. Bah, merci Naï pour papouche. Ça a la baronne a bien, la baronne a la denture, le biquet qui toque comme un casse donc. Grâce à mon papouche donc bah bonjour les sous na koki ko sanate na vie na casque serika poison ou ozanaki ni calamité pour taraka les 9 déjà les 14 na Lubumbashi na moka ya ba papa Dédé mon passe donc papa Bota Junior mon passe à mot de passe donc ozana Lubumbashi le 14 février et les
le 3 mars déjà en Angola, le 8 mars Petarara fête à ba maman. Donc par pour fêter puis na ba maman ya Angola na Liputa. Donc na mboka ba madongo le moté maya Adolphe Chilamwina et à part on a pas programme sous ces il faut ceux qui ont confirmé Francis Dibaya Changa na tantôt d'Adimola mais pour le moment on est et ceux qui n'ont le 8 mars donc non qui commence à appeler soutien choisi ma tata Ange Céleste ya moto ya landela nga 4 na WhatsApp et non qui commence à na Fabrice Nteka boss américain ce que Fabrice Nteka na kaskaseri ka ba weli langa donc non ta comme kabela ngambongo ebele na ndenge moko et comme kende mabe dans nos ébatés en 2018 na chaque yende boss Fabrice Nteka leki et après kaskaseri ka western on dirait qu'à leki donc non barra des choix ba fan go aider nga vraiment toi déjà mois de février avant to comme 4e mois na tiki mois de mars mobimba ba aider nga na pona boss ni leki ba merci sous non plus ça na Jazz Kavulu na honneur à Salinga na zala vraiment parmi bateau aussi ba anniversaire na et ça gentil na parler comme on bateau to kuti bon na sala mais quand même harmonie lo mon père bien pas nous à reconnaître que te azanele qui na musala mais les loro on dirait à sali en moi bien pas qu'il y a anniversaire ba te belé ma jeunesse c'est belé pe ba fête qui ba fête pe kitoko aning sa Zaire Zaire ningana mais il y a qui pas anniversaire na suka maman na kaka sala moni décoration moni ndenge babido a gagné vandela ndenge pe Jack Daniel et mis standard likola mesa koto pe champagne et sali charisme non à mon ara mélange on pas push innocent balou mais do senti ba star mo ba Jackson ba mélange to na ba vina biso ba lo be son pote ya ngana benge koko omoni ba misela biso la team pe ba tikenga te ba danseuse na biso ba invité na nga surtout presse en ligne nzambe na kokufa Tracy Mbelinga prona madame Netara ba tikambe tu na bango ya libala ba préféré ba yambala ba yambala te ba filmer musale les bien merci na bango et ça là manano te vraiment bango mo pe bango ba fête na bango ba nini mais ba nzimi penza ba se sacrifier ba câble somba ma ba nipo image ba satisfaire monde entier en tout cas merci na batwana nyoso na yiba ki mayeli wana je crois dans ça la paix fort ate ya Jazz ezata lokwa yangati effort nangeza la elika voilà donc merci na Jazz Kavulu merci pe l'équipe nationale Mobimba surtout pour on dirait une équipe nationale banda to banda inane ngoyo to fêter non mtalongwa te on dit to bengala nde bato siko déjà so mtafanja zudi ya ida olongwa mabi peut-être yango ezaswe na ngana équipe nationale deuxième année to kota au contraire on a permission no so linga bato babakisa menga posa na ngeza babakisa mate mtalongwa petit to vanda kande toza voilà Karine Mokonzi toza no lelo babi lelo boum 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 babi ouais yaneni masasi Zaire Ningani na ma mission TV to sala nde musala babi il a choisi Matata le vénérable le grand maître un abord a choisi na mona maman ya weli musheni na tombola rabemba ma kidji ya wili ana kini to na Angola so Karine Mokonzi toza no lelo premier fils na yo Lekechu ngabe na peso ba félicitations nanu na inane na yo déjà oyo persévérer na kati RTGA oyo bandonga ba problème yaki kili mais ozu vraiment te akovanda bato ba meka ki yo mais ba félicitations vraiment Karine Mokonzi ozo simba ma bendele na yo eze sala bien ça vraiment Zaire Karine Mokonzi to yeba oyo vraiment Zaire ningani to moni a bato ba tout le monde est en abisso à Koufi, sous Balanda, au programme de déjà Bimi, Matanga, je pense, et Kobima déjà lobby, vous avez talé dans internet partout. Et si les cas on a été, tout le monde qui bat basala qui témoignage, l'église a pasteur Nabisso allez ça, mais na témoignage on a vidéo de tout ça qui est là, bah commentaire, et ce le cas comme ya Karine Mokonzi, yo petikali mukie, ok ndeko kotas, ya yo gezala grave, kende kotikape biloko na yo, kende na vanda te na moni semble na page na yo au public et lobby qui n'est pas église kutana pasteur walesa. Pourquoi? Oui, reprochons à des kamomoro, à des kamo. Pourquoi batangi batumusu teka Karine Mokonzi na makamboana? En fait, premier fils et l'autre donc le bakwakoye bano ezangambo surtout succès ezapé facilité. En fait, on a bandi succès en 2014 na kuta bato. Na simana en 2014 pi bato baye.
mais important eza on a komisarana nzambe liboso banda 2014 style on est au côté 2018 ezaka na moto li kangati surtout na ba si côté na bita cité pour mba mbala to likinga mbali déjà yo bikaka par rapport à respect ba père mais na ba si côté yo chinga penachi il est important ya wana parce que na yaki internet na kuta bato na simana ngapi bat bakota tout le jour mais na garda kaka place wana alors que garder place wana et a faciliter les ketchu ou yo ka ba n'importe quoi oyo kapi mambo eza solo to oyo eza mabe na cause en temps ya ko se justifier parce que on a déjà star na tonate et c'est on a des arake na ba titre nyonso émission so betika na YouTube Karine Mokonzi eza na kombo oyo komama kana ba titre te ko likayanga et mon ka kandra neti kutu mama kam nange ezati ba titre na komona nga mais un moment kana raisonner na bi on a senga nzambe na yebana koye banana na ndenga mabena na ndenga malamu ya important za ona sengaki nzamba pesanga na yebani donc na makambo wana ngapi na ba commentaire wana bat batindela nga ba photo capture na mona ki yango c'est normal bat pe ba ke la baronne kende koyo peso ki pe kotika ba kisi na yo boina boy parce que ba mona la baronne succès pour na batu baby ke succès fait ta kai pas diable mais nga il dérange nga te on a commis ça na mambo et mon le quoi comédie normalement nga ko sala tam susu na ba blague tu mon na poster photo on a déjà sur na qui kuna na poster photo te so ils avaient vraiment ya solo na poster te na lo bon pété parce que ceux qui et y a na simba pe ba kisi na ko tika na sala on a secret et y a na mutu monta ki ndo simba kisi azobelela ngayo na ko simba kisi to mona même na ba film na ba théâtre ba kenda kai panganga na butu na molili et puis bazo côté ya ko bata maba monete mais so ezelo ka bi bata melini et alors on a qui des RTG na zo bata na bata melini non là ta na kitine escalier na mati voiture na ki mais ce qui déjà dans tout monde a mutu ake na nganga na moyi alaki batu na ki ata so ake na moyi otaka na simba ba moninga toté à côté le roi mto bata makoko hotel donc pour nous le den déjà na poster bongo ezaki na façon hein yako la ki sa ba fan na o ba la lisenga pongi te wana pour R déjà na posté bon malgré ça qui blague na zupe ba appel la baronne kokende ke yaza muta mutu yaza il est important ya wana on a tikala pe ko ki kuna te na posta ki karatika na posté pour na sepel ça ba fan surtout au moins réponse le look et lobby déjà au moins qui ezaki dimanche na kenda kité mais na posta donc comme bon nga so ki c'est normal na yebani makambu nyonso ebi maka jamais okoko vanda une semaine sans kombo Karine ningisa monde c'est normal yango ba ke azafia ba kisi kende kotika ba kisi bazoloba na conséquence makambo bon na mambolo ba ko sate mambo non sala nanu ba sala ngote nanu sala mate mutu loko angonze batindanga ka moko epanzambe donc ba mona nga ba benga nga o vivandeni est-ce que yo la la kapi o lali makambo salaka yo modèle ba finge la ko yo olia kapo melimai yango pona la savon ke na kabe yango mona ba télé réalité na linga ka ko zangisa mamba olia te ponga vina ngeza ko dia madia kukula ba bien nga conseil mo ba singa ba biyo ningo za bongo omoni lelo so ko kufi loko lingi biloko cher moi S8 no mutum so zwango Gucci et Keboy na ebité bilamba fauteuil côté kinde mais OK kana bloqué na libongo non donc yangana nazara soki na zana ngana posé loko na raisonner des fois te malamu na lia pona l'accent qui na ka bonne santé malgré oignon sur les kaka na bato bazolo ba pona propos que Karine Kende reproche tane loko mokote et reproche ngana loko mokote o bon vie na bon bat ba bien tonga mo pona Kende faut bat tinda ngamo ebinde na tambola so na kota so pe na kota tinga mtu na yebi donc lelo so vie na nge bongi te baby pas celle boso ezanga mon nom non parce que vie nanga bango boyo ki nanga ma oui po balingi nga mais ezala prêt au moni donc pendant le bac et reproche ngana elote mais elo moka esalinga pas si en fait au moni so mutu aye même pas nzambe mutu aye même délivrance et ils ont raté pour il les cartons sur na ba télé to na ba internet bongo non wana na place mususu ezala mamba solo ezala ya lokuta ezana ko sambu sabato au moins net biso ba Karine Mokonzi betonzi mana biso ko sambu na mutema moko na lekina ba mibale mais ezana bato mususu ba ka sensible ba ko kakate déjà comment on a ba star na biso lokwa ba 13 ans pour tout ba sala honneur à balé ba 13 ans pour tout wana ba ningisa zaire pe bazo ningisa pe ba ko ningisa ka ya solo mais au moins ke a marié na Gaga
Trésor a une belle famille, à part belle famille, on a famille et mon privé. Net ko témoigner ba kale son abino eza soki na mesa soki pa na soki na nini. Ezale solo za yelokota. Est-ce que il faut ko témoigner na caméra? Mambo net kan internet ba trésor ba na bana. Tade de montikile. O kombone tanga mike yepe ba mona ki na ye na bandal kutu devant mobile ne na benga na sala o humilier net po ozwa nini. Maman a nié ce pour n'engager. Non, mon a ébi ma pauvre baby qui est sous un coufi moyen témoigner zate. Réellement, ce qui a solo era qui n'a bon moi. Era obé là déjà à côté ce qui n'daku. N'e fera qui est erba témoigner. Ba témoigner pour un mon apeke. Ah, na sala qui m'a béka ina bateau loka ba témoigner bazu lobiko. Na kende nga pena zo lobiko. Erbo yo témoigner mutasi a coufi to la mousse. Ba la mousse. Ba combo ba tout combien etanga miwana o ba na ba famille o ils ont choqué réellement et puis erbozolo ba keso ko zana ba kisi yo pe yaka nani akoya na ko sambwa bongo pour ceux qui mutana ngo ya solo ata eroya ezana coulisses mutu yemo so de délivrance olinga témoigner mais témoigner makamna yo moko kenga Karine Mokonzi na simba ba kisi nzamba bikisinga mais il faut na bando témoigner que to simba ki na Jaël afi mutu simba kasa ki kutu wadol mutu temaki liboso abiri nde azaki na sima mutu afutela biso transport janvier Nicolas Mokonzi nde tangwa ye lwa pasteur azaki ta sombeli biso ba mai yango homo fortisi ayaki ko filmer. Est-ce que il faut ba comment batona nyo se côté? Non, il y en a son stade. Batona nyo so tanga homo tom susu azana famille na ye o ba oluka ba ke okenda ki ko filmer ba délivrance a bato. Pour nani au créer nos problèmes dans la famille il y a liboso sans que ma relation na pour nana et na sensté ce qui réellement ça m'a bonzambi et les canara bon te pour biso surtout qu'il n'a pas église et ça m'a na police témoigner li kambuna yo nzamba kangolio et ça m'a bêté il faut témoigner pour batupe ba mona ka nzamba osala na que le cas de défense mais kokot ça va comme batute et surtout qu'il n'a batu o bo oyebi peke ba yebani ozo sala ngopani ero sala plein et après si ma plein. Et on a parmi ceux qui binzambi bako eye bana à travers quoi invité ka batu ba yebana po obima uluka ki obima obimi et koki alors bon mais oh les que tu tika ko sala bongo wana est touché ba personnalité yo bi comment batu combien bimi pour ba vidéo ba sala na isilité ba comme on biso net ba biso to mi kaba na biso mbeka biso ko déranger au point ni Karine déranger nga parce que bato yo ba toucher eza bato oyo ba yebani ba na ba famille peut-être ba kokolo ba boité net diable a kokarane mamba lo baté a kokata télé na caméra abandoluba et ngana yebiye vie na ngana koki kotika te tozo mona o kombone o kotanga pourquoi ceux qui déjà mutu ayela ki bino ba caleçon ya bango eza solo eza lokuta bo ça que ba caleçon délivrance nzamba capable pas partir à caleçon à kangoli bango côté ka bazo bazui lobiko ceux qui diable écoute zo pesa mutu eloko na musika ngana kinya zo salela mutu eloko tomsu na poto na kisanganye simbi siko nzambo akela mokili na ngana kisi wana akoko délivrer caleçon ti baba na ko délivrer ba caleçon na etikala na mesa. Oh, il bazo confirmer que soit disant à même. Bon, le babongo y c'est parce qu'il en a bon moïté. Donc, on a part d'anga. Ils ont vraiment gentil. Terme d'anga qui est choquant kinga. Mais ce qui n'a comme on a encore du bako côté c'est que asimba n'a kutu nelikaya bumbeka. Bachana bang m'enfou. Biso au moins même il y a dada erota vidéo en cas moi parce que il y a Karine moi mon bamike mikio benga copier ça rapport il est pas c'est la co rapport mais comment au comité na ba niveau au moni mais on a la part na na bi que et à choc. Toujours à choc. Babiso pe mutalingi o sauter à choc. Au moins ça on a choc. On a Karine Mutalobi. Mais dernière question, la cabaronne, pardon. Oui, je vais poser la question à Souka. Dernière question, tout le monde a qui centimètre a publié qui na page Facebook na nzembo ya fali pupa na mituni na makambo ezoleka leka ozana makambo ozana sima na ye tout le monde azoso mama loso attaché de presse na biso mama loso akufinga ka kolobela makambo na yo aboka pena bato lisusu obino oyo basola kasusu na papuche te hérité watanabe na ebite ezate makambo ezana sima ya dossier oyo ya bolingo yo na centimètre. Non, en fait, non, linga côté et il va côté comme papouche na mambote. On a chef nanga donc mon papouche wata. Non, en fait, nga côté on a eu même pas tant. Même ya ko langa to yo mon nanga mambonyo ces atomes so bat binga ka. To batindi langa. En fait, les kechu. Et donc il faut y ba que azana 3 ya rosa nyonso alingi, ya rosalana mutu alingi, ya rosololana mutu alingi. Tous ils sont ensemble été.
tous ces ensemble étaient peut-être assez pélaranaï naïe. Et peut-être n'enga zalaki nanga nga pe na ndoko isaponga na pesa ka position nga eroza nanga il faut zalabwe mais tous sous ensemble était peut-être assez pélarana côté kuna ka fana côté kuna et ce qui a préféré pour nanga et déranger il dérangé un peu même na droit il y a rosa nyon donc les autres dérangés non parce que on est plié ensemble dans makambo wana italingate oka no bana bafana nga bakitsa motema parce que na munoko na yemoko na matoi nga ayebisaki nga eza choc et puis à préciser que peut-être yo nengo kabonana mbali ozo monango facile ou normal nga ina comprendre donc nga ponanga mapata ekita na mabele remplacer mapata maye comme na mokili baletikali polele to comme tonga banda kokuna nga no ibaka nyonso ekoyana mopepe na nini ya ka choc toujours choc nga nayebi yango wana je crois dans qui peut ba appel na ba conseil bilé ba singa la baronne kolobate la baronne inte je crois eza et Michel Bosso na sali pona makambo yo mais surtout que tontu Henriette Kajinga abenga kinga po gangilanga par rapport à télé réalité tout ça là qui na ndenge ba gel ba lobaki binoso bolobaki na nga ba wadol et nazo senga vraiment pardon na combo équipe nationale mo na place na bino pona lobaki so bo sala ka ngeza po bolinginga pona bolingo nanga na sakanda pe o ke lobape likambo il fallait pas oloba na sakando lobi donc on a part en tout cas non singa vraiment na tonti non ba qui blessé qui tonti non rien limbisanga et ex n'a pas bi et choka qui pesa le quoi to humilier qui est au boza ba camarade nga malgré nga na loba qui te mais au bosala qui un peu na humiliation donc na part ba camarade nga na combat équipe nationale na pas nga na loba penza alimbisa parce que nga ezapé sengo nga te ya ko humilier to ya ko ya ko dénigrer to ya ba tu ba finga ye to ba tu ba pour ngana zoa nini au contraire il y a ba distraction parce qu'il faut azala concentrer na studio on a mon peu faut à concentrer na boulot et surtout qu'il na ba kambu ya sika to na ba ndule ba ni donc pour no loba wana penza pe na souligner tant une Henriette donc ça il y a Myriam Moko dit pas loba qui est pas sepelé nanté donc na ba tum soso pe ba koken ko solo la ngate ba o ba sepelé pe na télé réalité na te que ba moné que ils a lokola te manquer respect en tout cas n'a pas équipe nationale n'a pas bagel ba wadne ba limbisa do ba ngoso ba lobelenga bon excuse ezala ka passe ya bolingo mutu bozara na ye bo mona telo mo parce que ezape faute nanga na tikala pe ko loba la vérité était que tous a question ensemble était yango bino pe bosilika parce que bo mona que comment bozara na mutu ay milieu boy donc ça qui faute nanga mais nga pe na sengi bino pe bolimbisa nga na bande ko mona ndenga banda ko expliquer bino voilà pour chaque jour boyaka botu nanga ka boni yokuto ya otu nanga na ba photo na police moni na bisoka ki aza bien ni ya patricia qui taki pa bande ki ko ni camion pour moni biso ba tout chaka moi ba ni ya vernis donc ils ont qui bongo en tout cas merci d'avoir choisi ma tata Ange Céleste. Merci Nakaska Serika Poison. Merci beaucoup Nabo Sanpe Souté na Fabrice Onseka boss américain Germaine Olunga maman présidente Blondine Omari tonton merci. En tout cas, Gisèle Zinda, Yani Dembo, merci Nabango Nyonso, vient na Gochou mascotte, donc bo ça n'inquiète pas vieux talakaka. Un grand merci vraiment na balinganga mingi ba fano balaxi bolingo. Donc merci Nabango. Et surtout que na maman ba benganga ba bila baron ko ça l'émission te ko lobate, je crois que les émissions liboso et ceux na salango pona lexaka message que net ya télé réalité wana. Balimbisa et na message ya kende ba ba kité bazala au courant informé bango que et loko ezali susute et atikali famille parce que na famille netoye baninga pe natikali pa na eloko sœur naie donc c'est la famille en tout cas dans ça les lango pe lisusu émission te makambo pona nga Karine ndenge ces émissions boso na salle pona s'expliquer na ya suka yon na ebisio mapate kita mabele et mati maye bimi ne balé comme na mokilto comme tonga banda ko ne balé nga Karine na koloba et le bas papa chéri na zongeli musana nga parce que oyo ils a ba distraction en plus ils a passé nanga donc tout le blasco présent nga
Et oui, mon bon c'est un choc. Nabi sur la question. Choc. Voilà, merci. Choc. Merci Karine Mokonzi la baronne. Merci Nabato Nyoso Lingaka. Ma mission TV Wabi changement de fréquence. To commander à ma mission TV Wabi Jean-Paul Welly, Wabi Jean-Paul Welly depuis Londres hier à la Rwanda. Toujours pour s'abonner belé na ma mission TV pour to yamba Karine Mokonzi Bongoni, Jean-Paul Welly, par à Londres wana ba El Lionel et Kambi. Parce qui part toujours na biso babi bozwanga babi Zulu, trésor et Zulu de prix, nakati ya Djoburu, babi venanga y passa ilolo le boss, ya choisi Matata le vénérable, le grand maître, ya Willy Moucheni, babi bino sabi Djogo Makas le kola à l'elombe le blaze, rien à voir na mansaba, babi toza toujours ensemble, beau s'abonner mingi bientôt équipe nationale inane, merci na bino nyoso ba fan nanga, merci na bana nyoso équipe nationale ba yanga bandeko ba abiri, patato Juvenal bino nyoso babi, sans oublier motomoko na kobo sana été mutation bilinga soubier makasi babi si ya Moulex aigle noir si ya Moulex aigle noir monter la patrona moi si moko ya bien maman moko gentil très douce azara trona si ya Moulex aigle noir ba on ba kangi na kata François na et bo s'abonner toujours tous ala toujours à nakati ya site na biso ma mission TV site e kondi ba site nyonso pour le moment merci na bino nyonso anytime. Ma mission TV, le miroir du monde.